Mungu eza na valeur à mutu. Yo comparer valeur vraiment ya mwasi. Na sac na $500. Te na lobby coutume. Oui, tu respecter coutume étant tradition ndenge zalaka ndenge sengara. Moi mungu moi likasu na ndenga normal. Donc vaut mieux na bala mwasi na likasu que ezala na conception ya mwasi. Que koloba que note okobala mwasi na $500. Non. Ezali insulte oyo René Abira ko sepela na ngotan verba mama. Vaut mieux bayebisa biso que note libala partir à lelo na Congo mobimbezaka affaire coutume. Donc coutume ezo régler likasu, coutume ezo régler mungwa, coutume ezo régler moi ba biche bien na ba sombara na mike. Mbala moko to clore l'affaire. Ozo reprendre ke koloba ke $500. Valeur ya moi si vraiment le roi ndeti ba mama mida. Valeur à moi si le rôle à Paola Schengen kilo à Londres. Moi son nzamba silisi kokela pendant une année, nzambe mo ka kino douleur à mukongo sengi ibikap. Valeur à moi si le roi ba Cornelia Dusi Givenchy. Ota la pasi le rôle ba Karo Balikambi ba. Toti komona gouverneur de la ville Chantiningo Bilambaka oti ko lancer message où il faut ba maman na biso ba jeune fille ba nobala ba dot na bango comme à $500. Yota qui est cardinal. Olo bani na propos ya message au gouverneur a aussi lancé. Bon, nga René Biringa na contre yango, donc nga na la hypocrisie. Donc Congo est biso nyonso tout. Tout le monde n'est pas libre de faire de n'importe quoi. Vous nous suivez partout dans le monde. Bonjour, bonsoir, fidèles internautes. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. En ce moment, Alex Ngandoumona Moulouba, le Benjamin de la presse, est toujours là pour vous servir. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne www.RDC News et n'oubliez pas de partager nos vidéos, vos commentaires. À ceux qui vraiment aiment ce CPL Sibino, place à Berre, Netorobong, sa place Petozo Salam Salam Alamu, vous hésitez il y a encourager biso le numéro là appelé pour les remarques, les suggestions. Un grand merci à toi les jeunes boss, le fils du pays, à Pachamou Pémoine et Maman Linda, l'ambassadeur Ange Mamba Tour du monde, sans oublier Costa Beto, les patrons de plus 33. Là je vois aussi mon vieux papi Mouakana la carte qui pourquoi pas dire un grand merci à toi mon vieux bienvenu Yang Papa Bio, le charismatique. Je pense lors de l'introduction à Batak, vous avez vite compris que je suis avec René Abir et les Macron de la presse. Donc on sait vraiment la réalisateur dans compagnie le soir après à Fongolanga to sona René Abir à qui je dis bonjour René. Voilà, bonjour Nayo Alex Ngandou et puis bonjour aussi na batutu ba hôtel biso monde entier. Donc merci beaucoup na Joyce Tumba, donc Rolobatroise Alité, merci na Paola Schengen qui est à Londres, moi suis un bazuteur qui est là pendant une année et pourquoi pas aussi na ya Willy Mouché Nico Damboka et loge mouya l'original le véritable de batutu balinganga pe na lela bango fa maman nanga Céline Mujinga weto ba Céline merci beaucoup à Cornelia Dusi Givenchy ya Tembe donc merci beaucoup à maman Mimouji maman na Chris Kalanda ota la biso veut dire que bah merci quoi. Voilà, merci aussi à mon vieux Olivier Nzingit, les pauvres de la ville Babi, toujours à la recherche du trésor, sans oublier le leader à l'écran Z. Donc vous allez toujours, on a René Abiri, le gouverneur de la ville, Chantiningo Bilambaka, a lancé un message où il faut maman Nabiso, jeune fille, Nobala, dot comme à $500. Yota qui est cardinal. Olo bani na propos ya message au gouverneur a lancé. Bon, nga René Biringa na contre yango, donc nga na la hypocrisie. Donc Congo est biso nyonso tout. Tout le monde n'est pas libre de faire de n'importe quoi. De bamaramso avoir au salango, il faut retourner na pena no batu ba kolomboka. Pour ba biso to ba nationaliste, to bato que non na congolais na kufa congolais, na ozalara congolais na changer la nationalité. Donc pour l'amour de mon pays, na refanda kimia ata mukete surtout tant na mona ba désordre salema omoni moi si aza être moko boye même na bible omona ke nzambe na ki grandeur na ye mutakeli moi si mais à respecter moi si oso reprendre quand Dieu a vu que ma bekoti a se diriger vers moi si te
à se diriger vers mobali. Vous aurez pour dire que moi c'est ali pièce morobo il faut ba respect ezalaka vraiment ebelé ya ndenga ko saranate. Et alors qu'on mépriser moi c'est juste que na niveau ya $500 ezali insulte. O wapi il faut ba mama o balaka na ba fondation ba mama basi ba soldat ba nani ba kingani il faut vraiment ba telema pona ko défendre valeur na bango. Et alors il faut mutu komi pe sa valeur. Basi tozali ko mona soki lelo ba koloba ke basi ba komi belé. Ya ngwana ba zui loi ya ke ba céder bango vite fait dans $500 et na sens te. Ozo reprendre qui est celui-là qui allait insulter pour na ba maman. Ozo reprendre donc sinon moi s'il faut azala respecter. So totali lelo ba Allemagne ba Angleterre même atteindre les États-Unis wana. Ce qui va comment développer c'est parce que ba mibali ba kenda etumba basi batikala ko travailler na administration. C'est-à-dire que moi si nakatsa Congo a la difficulté ko s'épanouir. Moi si azali limité. Donc moi si ananzala ba yeba ka difficulté mboka na basi. Donc moi ça ananzala, moi c'est comme azo mutara moi ça azali ko se permettre ko se faire baiser même na 500 fois, moi 500 de moins de $1. Moi si bazo salae makambu donc ça dit que yebisangai mais abiri soto zonyi pe mukie kala pardon tabi ezela na malembe soto zonyi pe mukie toyiba mama na biso kala babalaka bona ba mungwa ba msupe ba kendaka ya ba feleza roi camarade azuka mona babala na bakende mais le au moins $500 na yo fele yo préféré ni. Bon, mobali o abalaka mwasi ne kala na ba 16 années là na mungwa na likaso ayebaka na minutes oyo mboka e développer basi ba komi maele donc maman wana botisa 7 bana 8 bana ako porter plainte il faut dédommager par rapport ya ke obala ki e na volonté na été la volonté était ma pesa ko moi likaso pesa ki ba mungwa te non pesa la ke mungwa e bongo mungwa za na valeur amut yo comparer valeur vraiment ya mwasi na sac na $500 te na lobby coutume oui te respecter coutume étant tradition ndenge zalaka ndenge sengaka moi mungwa moi likasu na ndenga normal donc vaut mieux na bala mwasi na likasu que ezala na conception ya mwasi ke koloba ke note okobala mwasi na $500 non ezali insulte oyo René Bira ko sepela na ngo envers ba maman vaut mieux ba yebisa biso ke note libala partir à lelo na Congo mobimbezaka affaire coutume donc coutume ezo régler likasu coutume ezo régler mungwa coutume ezo régler moi ba biche bien na ba sombara na mike mbala moko to clore l'affaire ozo reprendre ke koloba ke $500 valeur ya moi si vraiment le roi ndeti ba maman mida valeur à moi si le rôle à Paola Schengen kilo à Londres moi son nzamba silisi kokela pendant une année nzambe moko kino douleur à mukongo sengi ibikap valeur ya moi si le roi ba Cornelia Dusi Givenchy ota la basi le rôle ba Caro Balikambi ba ya Miriam Wete ya basta ota la basi le rôle baba nebite ota la basi ozomona ke yo moko talima mwasi le rôle ba maman nanga Dani Bokombe tsunami do bala na $500 ezali insulte donc veut dire que valeur à mwasi boko ko mesurer ngona mbongo jamais vaut mieux ezala ke to bala basi na tradition pona nga na ko préférer mobali selon logique il faut mobali à souffrir pour abala mwasi mwasi azali joie mwasi azali sengo tala misala bandeko basi basala na bapale mwasi okombolelo ndako okoza lobotisi 5 bana asurula bilamba tous les 5 bana wana atorshonaka ndako a servir ndeti babiso ba mibali ya boyelo kola babiso ba René Biri et sengaka il faut 4 heures na bandi makambo 6 heures 4 heures dans la bandit de la tomboli déjà deux pieds en l'air. Ozo reprendre. De heure na bandi makambo ale 8 heures avant la bima na zongele liango. 12 heures na landi yango. 18 heures na kenango. De heure to ko mango siko minuit 4 heures lisu na landeli yango. So buleka muta sali ba misale belé bon. Basi na biso bazo kemba. So mona keno de c'est-à-dire que au mona keno te ba considérer basi te na katsa mboka o. Moi c'est na musala te. Moi si pozo musala basi bazo sala musala gouverneur à banque na minute c'est une dame c'est là basi bazwara misala na difficulté na katsa mboka oyo on doit plus les cacher on doit maintenant l'avouer. Ozo reprendre moi si pozo musala ebele lelo ta ba jeune fille ba suka tala ndeko moi si na kat un état de la république moi si otega maki yebisanga azo débrier la fin yoka yomoko lobi ngo susu bien a débrier donc d'après vraiment eza boulot moi c'est ko sala vraiment
batiela mwasi musala bien mwasi azozwa salaire ya $500 ya $1000 $2000 et quoi arranger. Oso reprendre que kozwa mwasi na $500 non wana ezali insulte grave na kosenga na ba maman botelema parce que loi wana ekokozala jamais voter na kati ya mboka oyo yango no moni nga René Abiri nazobunda soki nzamba sunga un jour na komi chef de l'état ba mama tout ya Congo mobimba bozaya ko sepela parce que basi ba kotanga ya ofele basi ba ko mata ba vieux ya ofele basi donc basi de po bala mwasi na époque nanga et osenga fozala na ba $15000 ba $20000 on eza oteka mutu te koteka mutu te et puis mbongo wana il faut bopesa yango mwasi ye moko parce que ezali yende mutu azokende kosala befort ko fournir befort bamibali pe bele lelo soki abali mwasi alingi mwasi asalaka te ozo reprendre alingi mwasi asalaka te mwasi asalaka na pala bimi baki azongi mwasi azokemba mabe na kati ya Congo tala ba viol o ezo salema donné biso ke ba continuer biso mboko ba na kanda e bela ba viol ba violer ba mama vraiment na ba este na ba goma na ba nini tout ça là ale bino ba ko chela bango loya ke po bala mwasi $500 wana insulte wana eza insulte wana kutu to kolinga ngote bo traiter maramba ba seni maramba ba mbongo ba maramba ba nini maramba ba élection mais maramba basi bo simba te. Voilà, merci René Abiri. On est avec parenthèse, mon retour au Fongola. Tout sur la sco, ma solo, les actualité à hérité ou Watanabe, tout au Nurino et à Tembe. On a fait Sambote déjà depuis le Bumbashi, place Bazali, je crois déjà, dans Likasi. René Abiri, concert au Tobé, ma week-end passé. Mais c'est quoi avec hérité Watanabe? Ces derniers temps, Tomoni Watatombo qui n'a pas concert, il y a $100. À Betaki Chobe, $100, à Kesu Lubumbashi, $100. Et le dimanche au soir, dans Likasi, concert à $100. Pourquoi augmentation? Billet bon ya rito to ba ki na ba concert ba 50 30 $20. Bon ezali augmentation te ezali valeur moto ayebi valeur yeloko na ye abeta la musique na sonité héritier watana be fo yeba abeta la musique te po abeta po batu ba mona ke a voyager ki musique a sentiment te donc cop na sa musique a vivre la musique a laisser bana na musique a voyager la musique donc a foutre ba artiste et musicien na wana kaka na musique donc c'est à dire que a ozo boule na au sérieux c'est à dire que quand il s'agit que non de prix il y a des musiciens msu na kati ya Congo moko ko fanda maba tali mabe degré nga na betela la musique na mboko na mona tsaka concert 1000 francs bazali pe belé mais la cause nostra la puluga a rota concert à $100 na bandeko oyoyo balingara ko soutenir la bonne musique parce que ezali manière ya ko appuyer ya ko soutenir musique ya Congo et évoluer. Payez votre $100 pour participer à un concert. Il y a un musicien X ou Y, et ça problème te, et ça manière à soutenir de la façon à ce que bako taba studio, na prochain studio, na ba condition moro ya bien, artiste alata bien, artiste atambola na carrière bien, et ça là quelque chose de bien parce que ba vivra na yango. Donc et ça problème te, abeta qui concert à $100 na showbiz, et puis $50. Et ça là pour la place pour la bataillon surtout et puis na Likasi c'est toujours la même chose donc concert à $100 et puis de $100 VIP $50 pour na ozala na place yo moko bikande mamba ondenge sala et alors tozo féliciter la cause à nostra la Pulga pour ce très bon album o pa bimisel bisomi ange mi démon et beti vraiment awa na kati Kinshasa azalaki na biso na showbiz et puis azalaki pe susu na Mwanda faut pas oublier azalaki na Lubumbashi et a raison encore na Lubumbashi donc avec impact na idéologie yo mo moni population Lubumbashi ngezali au rendez-vous et déjà awa le 24 na le 25 l'artiste sera vraiment bien produit encore wana na niveau ya Lubumbashi et kozala opé Simbombo boy donc voilà. Voilà, Rosalopé Simbombo boy mais tu remarqué na voyage la plupart ba miso ba kene na bango auparavant ba kene ki ba Lubumbashi liboso na ba mwanda mebele batikali tu remarqué ka certains biloni. Pourquoi changement wana ya Nambu par rapport à nombre effectif au Tobi Gawatamema? Bon, ezali par rapport à nombre effectif, te soki pendeni tout ça là non, ezali orchestre, musicien zalaka, mon côté ba musicien bazali tellement ébélé. Il y a de bons chanteurs na kati ya orchestre. Ozo reprendre. OK, noter la Cosa Nostra amemaki ba musu bakendaki na première tour. So moni ba bakenda na après ba o batikala ki ba o kepe muté ma pasité. Ozo comprendre donc ça dit ba batikali pe problème te de ba o pe ba kei pe, ezali pe problème te, ba keka toujours ko défendre image. Il y a la team Wata. Donc ezali problème te.
il y a problème te bazana ba défendre peka image ya la team Wata mabeka ndeka ekozala soki ba sala musala ngo mabe mais ba sala ngo bien ba o batika li musala balinga ba kesa kuna Lubumbashi yaka koyemba do ba ope ba ça dit ba ope ba kewana ba kosala musala ya koyemba il y a problème te. Donc voilà. C'est juste que le choix a été fait chez Moko la cause nostra la pulga par rapport à ba oya yebi que non te ba maintenir ba bunda ba oyemba ba ke ba défendre image bien pourquoi pas aussi applaudir pour na bango. Voilà pour applaudir pour na bango René Abiri changement ya administration dans la team Wata to eba kezala ki chef Mishka wazala ki chef depuis et à un certain moment tout le monde ba mo balongole ba Cédric Mbungu aux PC suspension na ba chef ten na ba danseuse na ba chef ba répétition Cédric Mbungu azo assumer responsabilité wana tout. C'est quoi l'idée suspension wana idée wana hérité watana ba suspendre tous les chefs ya rotiara un seul chef à assumer ba responsabilité tout. Ezaki par rapport à quoi? Bon déjà moni la cause annonce à la poule gamoto na tembe azali na vision mora moulayi. C'est-à-dire que soza pembeni na ye, il faut yo mogope la personne aux alana et moniselia moula, il faut viser le loin. C'est-à-dire que chef Mishka Ngandu, donc ex-chef Mishka Ngandu, bah bonjour na ye, donc a sali vraiment boulot na ye bien. Pendant tout ce temps qu'il était chef, a géré pe Marambounaye pe bien, ainsi de suite. Et ça le rôle la poste de présidence de la République. Et ça c'est que notre solution faut à la kawanaka éternel. Non, il faut qu'il y ait des changements. C'est-à-dire que mutuna mutu azali pe na ba capacité, azali pe na ba apport naye ou a koki ko apporter encore na katia orchestre. Et alors quand on lui avait donné la chance cette opportunité de devenir chef d'orchestre à la team Wata, et ça là qui fait problème te, ba ninga pe bazwa ki ngo pe en un été et tout. Et aujourd'hui là c'est Cédric Mbungu et ce que va ça les changements, c'est-à-dire qu'il y a quelque part il y a eu un ça ne va pas, mais sinon pour Nanga René Abiri il n'y a pas de problème, c'est juste un remaniement pour discipliner encore les artistes et musiciens pour ça la boulot na bango bien. Donc ils ont un problème te. Voilà, ils ont un problème te René Abiri tout comme vraiment na souka moi qui est somoro ya curiosité souka tomoni na voyage à Lubumbashi qui si jour va se retrouver au moment où tu dis que René Abiri défendra vraiment la team hérité Watanabe bien. Pourquoi yo tikali tomoni présence ya Kisinjo à la carte ya concert ya Lubumbashi? Bon moni déjà Kisinjo baza batu oyo de basali déjà belé na carte presse à Congo et Kisinjo a kozala wana eza quelque chose de bien, ils allaient avantage et surtout pour na biso presse congolaise Kisinjo